singa uti na bakini wana saki banzonzi na saki na ko ba na saki nzonzi avec poto mais na uti na ko quelqu'un qui na kini mais na poto na yawa ona zala ona za kinal c'est Jennifer Franco na bango Jennifer Franco na bango na pesa kiyo espace wana Jennifer tango yoye okutaki abane ko fan na wapi yo tango boye okutai na poto na Jennifer il était où? Non mais MS bon wana toke histoire mulai non mulai te mais vite mulai na lingi d'émission bref na lingi moi MS lingi na sala émission moko long un jour pourquoi parce que batubele ba oselanga ba langa ba yoka okina koloba mais avec respect moi MS nazo linga na respecter non mémoire moi parce que non émission na sape na ba conseil tu vois na ko ba nga moto na ba conseil ko ba dide makengo ba jinga mangumbe na olea ba ba tsena na okino vraiment ko le kana vraiment te oloba o s'exprimer bien parce que ba mais juste que non ce que doit Mickey va formater, vous allez copier ça va message et peut-être tu peux parler. Mais pour le moment, comme peut-être j'ai les douleurs, tu vois, dans ce là j'ai les douleurs, donc bah tu vas tout dans la question, bah tout dans la belé concernant Yoa Jennifer. Donc si na banda ko loba vraiment parce que dans ça la minga loba, donc il y en a ba qui non, bah tu vas tout linga ba yambanga, il y aura un temps pour ça. Et maintenant dans le rôle une introduction, on appelle ça va un peu moi. Déroulement, comment ça se passe et pour le mois peut-être on a coupé cette information là mais monsieur Bozolo Kilanga je sais mais il y aura un temps pour ça parce que dans un magama il y a 15 ans voire même il y a 16 ans d'accord bah tu vas comprendre que ça mais bah tu vas comprendre moi mon qui est dans le lobby la vie te coupe ça biso makambo explication les gens te connaissent na tonyoga moto na tango yo ibane na Jennifer azalaki nandaku et pas ya ndoko na biso la brine bien zalaki na place oyo abana ko fete la deux fois non azali nandaku te tona ba ni azali pas moi cité azali pas na yemoko wana va ba kutana na ndeko na biso la brine wana rien à voir kutali pas na yemoko OK Jennifer zaki pas na yemoko Jennifer iboyeba ina. Oui, bonsoir, bonjour la famille CC. Mandeko nanga mboka voilà totie émission oyo parce que ndeko na biso kinal maleko ayeko loba mwa muke biso tout peuple congolais to monaki ndenge ba memaki ndeko na biso mwasi la brine na ambassade yango kinal azaki contenté alobi batebele ba bengi na bité téléphone ngé sa noir be poani batebele ba bengi ye yango oyo aye mwa ko loba muke Yepe aza contenté du coup à Monica Bamimi la brine na ambassade là vraiment même biso mon peuple congolais to kamo akiamu to kamo pourquoi bo like bo tapoter to kamo pourquoi to kamo parce que to so mona ba comédien onyo so même ndeko la biso papa la biso ya la biso aleka ki na émission bo yebi bino nyonso Mister Siatou là aleka ka célèbre émission à lobby o ko koloba a condamner pe la brine mais du coup tomoni de la brine ambassade maloba mwe atikaki ke ye mwasi naza na Congo Masi Livi tout le monde bayebi fille de promesse bonsoir tout le monde batunyo bayebi oyo mwasi ya Jennifer atikaki Jennifer so tout yebi peuple congolais muto ayebi te c'est kaza congolais te biso to yebi biso to mona ba image to mona pe Sarato la ayamba pe Jennifer awanga ni ndeka awanga na tous les jours mais na be mission to mona ne Jennifer ba ke moi si na eza mama Sylvie mais bilo lo ka mibali na biso ba congolais pe mibali na biso ba africain bazana na basi morte bazana na basi ebele soki la brine azaki moi si moro bien nde to so yoka toro condamné pe moninga mingi te pour la ba couple makambo lekara ebele biso moto za mabala makambo lekebe to yebite pourquoi comment qui dire bongo na Jennifer pourquoi la kisi ba mbanda na kati ya libala boti sur mwana point d'interrogation to repese faute pour mobile ya bala rabasi même 10 8 5 mais moi si jamais oyo abali mobile mais oya la brine hier on dirait à contredire biso makambo hier comme ko ya la mobile na ndaku mais mobile o abotisi pe bana aza sur place et la famille bola ikebo partager
s'il vous plaît. Et là, les gens vraiment passent. Il y a moi, tout le monde, on dirait Valère, il y a des africains, et ça, les sous-soutés. Voilà. Il y a moi, Kinan, Ayaki. Personne total, ils sont bien. Et là, on va la comprendre. Comment on a dit mystère Siatoul. Comment on a le col à Molaï. Comment on a des dévots. Na couloir, il y a Gianni Faye. Bazalate. Mouto a yebi Gianni Faye. Ayebi Gianni Faye na po Firenze. Les parfaits de bonne odeur. Ayebi Gianni Faye. To yebi Gianni Faye. Na Sami Mokili. Mobala Pembe. To yebi Bangote. Na ba Molaï. To yebi Bangote na ba Devos. To yebi Bangote. Ba petit sœur ne bazali. Le quoi ba Domaze. Ba Metapinga. Le quoi ba Marci Bondé. Soda Makasi. Ah na poto na kini mama tumba tumba. Mais ndenge ni bake ba démarche wala ko sala ba démarche na ambassade ba oto yeba ki même kinal maleko azala kité ba Marci ba 2 minutes ba petit akati ba tebele wala oto yebi ke ba passa ba époque ki to qu'on a Gianni Faye ba za été fille de promesse c'est ça c'est louche. Voilà que vous partager. Ba to na nyonso ba zala kité pourquoi? Pour surtout que Molaï toke devos ben osani na kachwana Molaï est comme karabato te maman c'est ça bi Molaï pourquoi aza trop na la brine parce que la brine a aidé la makamba poto la ko aider mutu na mama poto et ça le côté Molaï a pesi aza la mbongo la brine a la kisi mutu a aidé loko la bon ce qui y a bazolo baké la brine a la kisa mutu. So ba benga ba ganki wala so ba nani ba ya memaka Molaï na poto ya Molaï ya ngo bebisa relation te oui mais bien bozo ta la relation na bo bebisa te mais oyo ba sali Gianni Faye bozo mona moté non zo tela ni émission bozo landa mais to lo ba moi muke bo tapoter bo partager après to tie émission pour émission kenda kitoko nyonso la bruna sali bino bo mona côté to leki no wana. To yesu une émission au papa la biso asala ki mystère Siatou là. Obile to tala ki be émission la biso ngape na ngasko yo na miyoka ki soni na émission wana. Pour la zo ki tanku to osala émission te to ke na okamba mort. Nathalie ya na nga mobali grand frère artiste la biso munene oba ko exception la mboka. Ndeti Siatou là aleki na émission makambo ekoloba on dirait ça la sensité on dirait ça qui na kwiti on dirait batinda qui est non et ben ba mutu pe ba ko ke non bon oh Gianni ndenga zana amelaka whisky ming est-ce que batuni ke Gianni amela whisky ming na émission wana oh Gianni ndenga zawana aliko toxa biloko moi ba biloko na internet ya ba TikTok. Mata ko chola ngo fille de promesse muninga kufi ba welela nini bébé ba welela nini pe la mama oh bébé ma muninga ya di mos écoute ouais na ko comprendre muke pona ya ni mos pourquoi ya ni mos akase ka sali comédie na comédie wana allez nada pas joie la passe et balukile mabe dès dans mutu musoka so lobi bien mais ndo to lobi mabe ça arrive. Mais na ba vie la société ba vandi. Pourquoi ba ko ça la bongo? Oh Gianni Faye liko tout ça va céleri, Gianni Faye place avant il sera ba no mais la ba whisky partout nyangote. Bon comme la whisky de lobi que faut moi ça nyoko la ke ndenge la brine na zawana. Tozo condamner la brine te mais na ça analyse nanga. Ndenge la brune azana yebe déjà que Gianni Faye alinga masanga alinga mingi fufu alinga mingi pondu la Thompsoni bakalinga mafuta ebele ayeba ki déjà ne Gianni Faye azala wana ezaki problème te malade ya Gianni bandi ko ya même biso monde tuza mabala bo bande ko la ngai au moins malade monsieur ko bi na ochala nga suscité mais tongo kansaka mukiala ezo ko détruire nzoto na yo ya babi eloko eleki tike ezate to yebi ke za facilité surtout to vendre to kansaka mingi bana mais ko kansa bana wana pe même mabiso mabe c'est surtout la bêtise mabe moko na okaki soni oh docteur après ça da Gianni Faye déjà ya déjà ndeko langa bandeko na so boza na France awa ko bota botelenga na so boza na France bokoma boza na France boyebisa ngai
Ce qui docteur appelle sur 2 ans. Nambo Condé France. C'est que ba pesio pe mama mukanda. Ce qui docteur a annoncé que nous zala au tieka na 2 ans ya ko vivre la famille. Nambo kanabiso ya France. 2 ans ya ko vivre. Ozala mukanda te ba peso ba mukanda po sepela pour la traitement pour la traitement et la cher. Pour ceux qui jana dans mukanda chance à cause à la mukanda te mais le quoi qui na adresse ni à 91 avec na association là ba ko to hôpital c'est que ba association ba bane kolanda lande. OK bébé non matsao. Petit non matsao. J'ai là sur au matin pour toi déjà émission. Mais petit c'est une demande dans la talona. Et moi ma demande dans on a comprendre. Non ça mais quand on a demande téléphone à kota sikoyo est-ce que makambo o ve na biso vraiment azo sala. Et ça vraiment normal. Et ça vraiment normal. Mission, vous tapoter, vous partager la famille. Bonjour, Petit. Bonsoir, ma chérie Bonne. Bien, ma chérie. Nga matika pour intervenir au moké. Il va bébé. Kota la makambo ba comédien ba osala. Le maman ma casse, nga kuna comment la scène était balobi Kota la makambo ba comédien ba osala pour na ndeko na bango c'est la honte. Ce n'est pas le moment ya osala ngo po esa mitema pasi. Omoni ya gagné tiki famille na musika. Vraiment. Et puis akenda bakabona banda 16 ans ya séparation. Bamona na kate papa manga kufi akenda même pas kokunda tata na ye. Biso nyonso toyeba na poto soza na maladie mo bosengi ke faut kufa nango. Bakopesa assurance maladie faut pesa yo carte vitale en plus préféré faut livrer au mukanda pour zwa soin. Voilà. Pour hôpital oko futa ngote. Kisi na pharmacie oko somba ngote. Bako sa la prise en charge pour na yo ozwa mukanda. Bako déclarer au malade de zan nango ba peso mukanda en plus ba peso carte vitale pour zwa traitement. Ya Jani to yoke na maladie te mais nga na okamwa sortie médiatique ya Siatula azolo bake oya Jani ba pesa ke kaka 2 ans ya ko vivre. Ya za docteur to aza nani pona est-ce que secret médical babimisango ka bongo na n'importe qui? Non. Ma chérie. Non. Babimisango ka bongo ndenge nga na ebeli mosa la brine si réellement ya Jani azalaki na vie muke ya kokufa 2 ans la brine moi si mon temps linga zongsa mobalo ayebi ke bakabwana ki kokufa pona intérêt ni yozwa po mobalo azaki na assurance à vie te azaki na mukanda te bazaki adresse mon côté bazaki pe dossier mon côté siko ndenge nini yebe ke mobali 2 ans okufa ya zongsa mobali na ndako ndenge si atula lobi ava si atula loba bongo seki basolole derrière la brine ba donc ba monter scène na bango moko o ba ya ko bimisa po peuple congolais asa nini anzimela bango to ndima ta na ba résultat o médecin komi wana bota pote la famille bota ezola kisake ya Jani azaki touché ezola kisake azaki touché donc la brine maman wana obimisi bamena saki ya Jani omoni ememi ya Jani na liwa. Oui. Attaque utazaki na tension, attaque na diabète, tout le monde babé la attention, tout le monde babé la diabète. Parce que la tension va problème l'équite. Mais si ça le problème, ma chérie. C'est ça le problème, c'est que yendo qui on a si tout là ko bimisa secret médical que non mais la ba whisky bouteille mobimba. Ndenga zabongo ba rebe ba kiye atabino moko po ngo 100% ndeko na ba boye. Vraiment. Obe loko ndezo sanga pasi ndeko na nga ondima te. Ezo salanga motema pasi moko tala mobali mbinga ndenga kei na mobali o la prix na juili kutu ye asata bien tout so zo talo ndika mama biso basi to lukaka nini mama mobali baloba moi ça koki mobali ko marier même 4 femmes 5 femmes mais moi si babala ki na mibali mibale te et ça la ma wapi
Et ça, je et puis moi, c'est pas vagin mobile. Puis mobile, moi, je suis ngalo ko yeka musanga na réfléchir ngabi balinga bazaka so boy pe kasi mobile ngo zipe mobile yo moko yo boy mobile ko so su mobile abatu bo so su mobile oh envoûtement te ma chérie oh envoûtement te mon tout sera kufi mo we batangela ki mabete akaza ki mo yibi balobela ke ka bolamu to boy te ya jani a blessaki basi mususu ala kaki me ba réalité poto biso kam to vanda ka to yebi. Mais oui. Toyebi okoza potiki mosu na Congo biso to zapela kishasa to baka banda kenda mais oazo vivre moyeba ezate. Ezate. Biso moto yena ba mboka ngo ndoto yo comprendre ba réalité ba mboka ngo. Ozolanda. Mais la brine ayaki ka na via Jani. Pona acha na ba merde tala lelo. Histoire ni na obeta ba lobi ata azana toilette. Aokanisati. Kizenga na yo memelanga bana kufi. Aokanisa on a sala que c'est que je suis comme réalité hein. Explication ni yo peut ça faire mobile. Moi na bato akufi siko loba nini. Mama c'est loba nini. Loba nini mama. Na minute loba nini. Loko ya bimi veuve accompagné pe ma chérie la nanga mabeto to za pena bato abimi veuve taza veuve janité. Kasi Jani zoloba kasi Jani atikala ki ko pesela la brine kokate biso to yebi ba boti ne kobo biso to yebi mutu ba pesela ka koka za Sylvie poto mona ba image voilà ozola na to mona ba image mais la brine ba boti na maonka obi abote kine kala Jani na tembe pona ba ser na ba mona ke enda boti na Jani mais bolingo na moteme zaki na ngoti alinga na mobali to monika mibali pe bandoko na sa mibali ko zanga ko yoka bikende bizonga pe ma chérie e bomaka lelo to suki wapi bikende bizonga moni eza nzambe mutasali bongo aboyi Jani akufa libanda akufa la nzela alingi Jani akufela na ndako la brine po ata yomoko nzambe te ndeti ngapena na yebi na nokuta mingi na Jani na ebika ke ya Jani pa la brine abima na ya kuko bimi na kasi batu nyonso bonga babebele même na kina nde na yebi nde na yoki babi babeba na kipo tant azongi kina la boyaki la famille bo tapoter bo partager ko yango mona basi mususu nzamba kela mususu azana pona bénédiction mobali mususu azali pona mobali mobo azio mobali ana komi na malheur mususu azali azu mobile a comme une malchance biloko nyonso akote mobile et baby so que mobile oza discernement te ozotala o ezoyela otoza aveuglé yango na liwa c'est vrai ya Jani azalaki aveuglé nzima te ka ko kufa bongo pe la buna na lobane entre moi son mobile ma chérie biso to yeba te tozona ba vidéo nenge mwana mobali wana ange wana ndoka na Jani na robomo to moni ba vidéo nde bimiti babe wale la te okolala la voiture kasi wale zaki babi dimanche angoti dimanche tozo mona bandeko na biso pe mibali ma chérie ete ya bango bazwa mayele mama Jani autaki na famille na ye asangisi makilana la brine tala lelo mobali nenga kei kuto beta histoire poto yebi kombo Jani za star bo ba misuso ba yebani te baza pe na ba même cas ma chérie est-ce que to yebi ba to yebi te na moni pe la buna on pe loko extra pété avec pe même moi sina na Sylvie te loko ni na kufelaki ya kolanda tala lelo sali père ta famille pasi bali mbinga ndengo na mukolo ndengo na mwana liboso famille akei mama na bango ya umela te po mobala utokufa mwana suza kufi na okila mama na mawa eza la bonne na ange mtu ba bomi ya Jani ba yebi liwa ya Jani ma chérie eza biso ma chérie biso to monite mais nzambe na likolo moni azomona mwana mobala na ange akima biso to zana se moi est-ce que nzamba okima e place nyonso robata mazana nzambe oyo nyonso zo sala na journée nzamba azomona e pe la brine azosala nzambe pe osani azomona e ayebi kati mitema na bango mais un jour bakila Jani so egangi ba vérité ko bima ma chérie ah là là
Merci. Ta théâtre ana balinga ki ya janité. Même akufi ko bolingi pe kaka te bozo bimisa pe kaka ba bêtise makambo. Ya balinga ki ete. Nga loko la lobi balinga ki ete po biso toyebi Jani Fai. Toyebi ela Sami Mokili. Toyebi na Apo Firenze. Apo Firenze. Toyebi na Padu Petit. Kinal, toyebi na ba 2 minutes, toyebi na bango te. Bango pourquoi bazo télé? Maman. Pourquoi bazo télé? Wana ya ona sabola ke na WhatsApp na zulu ka numéro siatula. Sabola nani? Mola yi. Ye kutu babi matière ke bimé karaté. Ye na sa mama Kongo azali na mwanda mama matière na efa bwaka. Isa la mingi sabango po ba mona ke ye kasi mola yana so akufi biso to tele mabona ba live to keno ya biso to yebi. Ala ka ndeko la biso Congolais mais abeti nde mabe. Abeti mabe. C'est ça bongo balingana na bango te, balingana ya mbebo. Mais oui. Mona ngo lelo tala yandi mosuku na Jani akufi po ne loko. Ngala na comédie. Omoni po na bêtise. Bébé, omoni po na yani mos peti ngala mona ki nenga azaka comédien, pardon la lobayo koyo lobana. Ndenga dane ka artiste comédien, asala yem su moi théâtre monnaie zaka nde hommage, mais ekende mabe. Nde eke mabe lo mtu esimbaka et lo mtu esimbite. Le mtu yani mos asala moi comédie moko boy. Asala moi comédie. Ezali comédie te. Non, pour toi, tu as mon comédie, ma chérie. Ah, le bac, c'est la maman mabé, hein. La maman mabé. Mais pas sur tous là, on dirait que Jani a mon chopo na biso. Bon, pour la modéro, oh, modéro à Salaki. Olanda qui a soka ndenge moko na landaki. Bango nyo soka ndenge mo ma chérie, mutamala mwazati. Mais ba ye ba seki Jani lelo, e bongo bango lobi na bango ba ye bien. Amsu bake basali bakanyot balembo balo mama na bango moko et puis basali lengo pe gaga est-ce que zalaka mama na bango moko tazolela bambongo nyonso bazo kongola bazo pesa ta mama na bango te bazo mona na te ka bazo eza pasi la famille ya tula wana mira ya kufa ki dadi di kambala kufa ko mona ka telema ka lobaka no mama tumba lobaki de pamba ata video ya pamba salaki et puis so pe ba comédie ba kufi na matanga tchaka mbongo ta tchaka ko santé oh mais bango na ba moni ma Jani bazula buni ba ke mema na ambassade ba likamu ti to koyoka ka moko akomo bimana la brine bon bango baza je la brine pas moto moko ti ya Jani akufi bon atiki pe bambande belé abatati maboke Sonia la brune ye wana ye mo aloba ke pa Irene Masando ki ke na Jani bazaki soute baboya na ki mais aza veuve te oui alobi continue pesa ke ka chambre pata suna mbongo ko futa chambre te asa fazala bébé na maboko asa suna zemi wana te aza mosa mabota ma chérie aza mosa mabota pe olobi ke na pesa ke ka chambre pata suna mbongo ko futa te obi ba sarene na Jani na mboko maman na biso poto linga ki ete ye moka gangala ya mboka mama Maria mboka mama Maria mesuka na ngwe komele ki sale mabe ya sepelite ye pena la poto a sepelite azali na esengo te Jani Fai même so omoni ka yebo omo garçon elongi eza bien te azaka elongi ndo omona ye po bande ko sa na leader na nino na leader côté na biso non sa vigile moi ndo sa na leader non sa vigile moi ndo ke na McDo mawa pesa ki tamso bozanga ndata bovani bomwa bomoni tamso na batu na ye omona pena ke moto elongi neza pala za problème même na vidéo même ka vidéo asalela bana so otalier wana zaki déjà omona vidéo asaki dana bana eza ya suka ezali pena motu te moi so bandi ko filmer wana zaki su motu ta zaki ka nini nzoto apamba Jani biloko nyonso ya kati se pola te c'est à tout le Jani biloko epoli abana ko so ba céleri bandembi so ndo so ba céleri bandembi bazaki na deza na pe alinga zana mukandati na mboko ya bango ndre mundela bango lobi le même
Maman bango abi le même jour oh ya Jenny akufaki ba solo ya maman bango atikali koyoki na sango maladi te ozola na ma chérie Non non so doza awa atoza na grippe apamba au moins so maman na bengo ebise vérité ah maman na ko to bien te grippe etum ça grippe betanga oui et bongo maladi ya munene nde na bombela maman nanga ou bien na bombela bandeko na ki ote na obela boy ah si atula mamba sali yé to joie. Ah, c'est triste. Voilà. Toi, tu as ce qu'on a un peu, bah, demande que na bango. Et là, c'est na bango, bah, l'axi, bah, balinga ya janite. Balinga qui était. Balinga qui était. Pe balobi yé mora lobaka, na ebi ke ba te belé balinga ngate. Batonga nga. So ba ke Kinshasa batonga nga balobaka sirkomo na zanga mukanda ayebaka. Même qu'on a na bato balinga ngate ba roya aloba ngo l'émission. Mao Jana lo ba ya Jani to tikala ko mone même na mulaite. Mama mulaite to mona ite na seto to mona ite mais na matanga yeko loba. Bayeli nini pe bato ne se bate so tali divorce molai si atula tala kara bato moko ka groupe mo Marseille azomona la tendeni so tala bango Marseille mutaza matata Marseille azomona te matanga ya Jani o eza matanga Marseille azana yeseke basaleli da réunion kasi azali mais à ambassade c'est ça kasi ba romemi na ambassade te ba romema pe kinal te po ba yebi ke ba memaki la brine kasi kinal ya lobby ke yeba kite oui ayeba kite c'est ça ba isolé bango c'est voilà falaki batika bato ba vivaki na Jani ti na tanga pasi ti akufi bango nde bazala na corps ya Jani bango nde basala ba démarche c'est ça bango nde bazala contact tout le temps na famille na bango yango kinal ya lobby kinal ya lobby ke bino bozala ba preuve tenga na zala nyos kina la bomoni ta bimisi ba acte mariage abimisi ba photo mariage abimisi tout moi ba photo la tie likolo na zo la émission abimisi ba blog rebelle kina ba écarté kina luana ba écarté na maxi pe aza mwasi akolinga teke bato nyonso batieka misapi ma chérie ozomona aokipe kolinga te pas en famille na ye ozomona mutu so moni déjà que maman c'est ça ta yo ça live mo bozolo ba mabe ça pe la bato musu ba ko komona na privé bah oui est-ce que lobby sous so yo ça sous live au changer maloba au changer au banga pour éviter peut-être voilà c'est ça et on moni pe tom super maxa salnini abenda ne pas moi muke po yebi pe pas comment na ko sambela monde ba on pesa monde bitumba ya ba guerre na ba guerre d'esprit mais oui, même il vient garder aussi pour tout. À Moutabaka Rosa, la femme n'est pas aïe peut parler en côté. Mais oui, na mon mère est vala. Mais yé na mon a quitté. Parce que t'as yé Moutabaka Rosa déjà awa. Azalaki. Azalaki na même na matanga la mon a ba vidéo tout. Azalaki. Même tu viens garder tout ba demande même ça ba démarche moni ba mboka ya ba Londres ça facilité hein. So ça qui nous na Belgique et moi nini vite fait. Peut-être hier to zelana. Rosa la poda la kina Rosa na te so yango kaka maman ki. Peut-être ya kina lo ndenge za bongo. Mais pour na yoki na yoka na live mona moi mo mataki. Alobi ke ceux qui peut en jango mobile la brine à kimi aza so na span na ebite so histoire vraie kima ka so o kima na kima moi parce que moi si ne kuna pas na beta kimi biso mais maman c'est ça ta kimi biso kimi na nzambe wapi kasi te po yanga na lobi kasiti moi si ne pesa benga na kieti oyebi suko lepsu azo banga penda kuna benga na kieti Jani ba kufeli na ndako obi azaka pa bakela ndaka la brina ko mona na Jani na poto ape basanga bato banda ko pamba te siko yo so za nzambe te okeka na ndako abongo ka mobalo ndaka bato banda ko soinisa mbeto la bolai na la brina kala mtu mbeto la yango yo baba olala na Jani ya ko mona mutu wana so akufina yo na so kama pe la brina on pas ba courage ndako mo mi balé te wala belande ndeko mo akome akisi ezaki kisi ponde to yebeli peuple congolais to yebi mibali na sonde baza autorité non maman c'est ndenge za bongo banda on ndeni
ata kutu mobali nakoma kizenga avandi na canapé est-ce que okokotisa moto mosusu mama yango na bi yaye eza boye kisi po babile msukutu soki mwana azolela asoti nde komema mwana te sele miliki yoka sini nango mwana ngo tata mo mutayaka na miliki ne bamenasa mwana omona Diani na sena mwana ala kaka boye nunu balobi pe soki pe ye Diani ngo aza pe libanda so la bruna bengi omona ye wana zuma chacha modèle akoyambela pelle wana modèle bando lenga ya monsieur za politika babi kutu zemi okutu Diani achete oya mutu wana ayoki pasi tala biso kaka na poto awa pompe obenga pompete iya benga pompete abenga na Diani yaka nazoyoka pasi babi baansu bango nyonso basilika vie zemango kutu ya yo te azobengela oni abenga bapompe o te na otala bana boniko aluka solution mama na ngai te Diani azalaki Emilie mais oui tozolala tozolamuka mais eza na bato mosusu bazosouffrir ndeko na nga na mabala me mibasi me mibali eza na bato ebele biso nyonso kaka basi ya mibali pareil kaka ma chérie pareil oyo ya Diani kutu po aza star bongo baoyo baza bastar te mama oyo aza boli oyo auti obeta mwasi kuna kanda azanga na batiktok pour abeti mwasi na zemi azwi ba 22 ans de prison pour rien sikoyo wana eya bakokunda Diani ake na toilette asumbi oloba kizengi wana azalaki nani nécessaire tungo pena amonaka eboso ezalaki alobi soki kanda kei nanu kanda so ekita azongisi ye sikoyo amona kanda emate ekita ye aza te akoya te esili mais fa aluka terrain d'attente na famille ya Diani mama na micho esimba lisusu a blessé famille wana bana bazali fa aluka terrain d'attente est-ce que esimba lisusu bana na ye pour protéger bana na ye c'est ça esimba lisusu est-ce que esimba nandimi te esimba lisusu esimba te ekutu bazalaki bien kutu alukaki bango te sikoyo nde makomi nde boye bakufeli mwana na bango ya liboso mwana oyo papa na bango akufi azangi meme 10 francs ya koparticipe na matanga papa na ye azangi yango soki azalaki na mwasi malamu ango soutenir mobali na ye mama alinga azwa ata mwa 4 o 5 so kundi opesa mpona bana na yo famille baza na kande famille ekoma mpona bana na yo mwa mpona bana notindi mwa vunga ndeka ezalaka c'est triste ozwi mobali eza pasi natia nanu maloba ya kinala azoloba tolanda moke bébé otia na tolanda moke po tozonga ça s'est passé comment là-bas? Tomano kutana tomano vanda na Janify deux fois na ba répétition deux fois na ba ndé oui ça arrive vraiment bien répétition vraiment mingi ça raté ko ba vraiment to rosa na ngote mais to no ko juste avant to comme avant au siège Jacques mingi na Saint-Denis awa et pas na chef du groupe to surtout kutani wana et puis bon suis moi tana bino bon si moi pièce na no parce que tant ils a passe na poto MS ils a passe na poto ba occupation na bango ba tamisa bazali ba net ba jour bazana bana ba Monica bazana bana Sarah la merveille bazana bana Belgique donc pendant ko kutana ils a dit moment passe alors so ko kutana mo avant ne bo meki ko sala elo bo répéter puis bo répéter pour ça on dit avoir tant groupe moi ya WhatsApp pesa ya groupe Janify alors so bo kutani au monde que non bo bi idée ni bo ça bo bi da motola tani à partir ya groupe WhatsApp surtout côté le monde à présent le bilingue mon cœur a pesi à rappeler que thème que tu jouer telle pièce rôle nango déjà pour déjà partir par WhatsApp et puis tu continues à jouer là papa Samba cameraman en même temps Azali acteur peu à jouer papa en même temps il y a caméraman et réalisateur na biso papa Samba là Azali en tout cas zo kangai puis tout démarrer Gladys vraiment tout démarrer moment à pesi rôle maman pas mon temps pas déjà après tu venais jouer donc on était très bien là Janify donc j'étais vraiment à l'aise avec Janify. Vous savez à l'aise dans Janify mais tant on voit dans Janify il y avait deux fois tant on va sur la mingi tant on va pas la pris tant on va comme un soir comme cause chambre ou bien deux fois on va pas na yo
Non, on a vu MS. Je sais. On a eu beaucoup plus. Na comité de l'histoire, vraiment té. Il y a un conseil na biso. Parce que on a appelé na béton histoire non vrai pour le moment. Histoire vraie zali. Mais boutique là n'attend. Tout na mois de déroulement ya matanga et puis na ba makamozo le kaba mirimi on peut-être j'ai pas accepté mais pour le moment nous avons vraiment prêté parce que t'as né dans le route musata. OK. Johnny abandé pour Bella. Il se sentait pas bien, Azagi a quand même un peu malade ou bien Azagi n'est pas santé normale tant bon non, Johnny tant on pas moi c'est normal. Ah non Bella tant on pas moi c'est normal. Combien les passé à Bella naïe mais tant on pas moi c'est Azagi naïe bien. Ah non Bella surtout. Ah non Bella surtout. OK, mais ce que tant on pas moi tu avais des contacts avec lui ou pas? Non seul. On a contacté. Non, sur la suite. On a contacté parce qu'il y a tant il y a zongi, et puis pourquoi tu as un contact formaté naïe parce qu'il y a ce qui a poisonga, kuna ce qui a béni qui n'a lieu yaka et c'est ça déménagement pour la zone kuna avec un lingate. Donc cela veut dire à un moment on a mon pied on a contacté mais na bané un peu ko benga na mais ko benga mais na yeba que non ce qui m'a même soit appelé là. Toi, bref, mon beau époux, tu as dit que tu as dit tu as bien ton mais il faut y aller en ton tout le temps. Hier, pour moi, tu as ton pot. Alors, moi, je suis à TV, il y a un foot, mais pour là, on a mingi, on a l'état, mais là, on ton toujours et toujours. Mais quand on ton, tant on a l'état, on ton c'est qui pose un problème. Oui, ça y est vraiment pour là. Ouais, je te comprends. On a l'état et pour la mourir très tôt. Tu t'imagines? Donc, au moins, il a fallu à 6 heures. 6 heures. Ouais, pour que tu aies un peu plus de temps, pour que tu aies un peu boulot. Voilà. Donc, tant qu'on a kuna, tu as dit qu'on a communication bien. On a bien même dans le Christian Petit en Belgique. On a bien mon ami qui n'a pas été. Il y a fait bien un bon moment sur le téléphone, sur les informations, même sur le téléphone, c'est éteint. Même si on a problème à charger ça, tu as rapporté, mais ça comme charger ça la téléphone. Moi, j'ai vite compris que non, peut-être des retours, on a un coup, non. On a essayé de le cours, on a communication, pour moi, bref, on a moins de communication, j'ai quitté par rapport à ce qu'on a eu. Donc, maintenant, c'est pas la bref. Non, maintenant, c'est pas la fois, il sur Gazongi et pas moi. Et puis, il n'y a pas pour éviter que Solana, sur Gazongi. D'accord. Mais quand on va éviter pour Solana, du coup, après un moment donné, il a fallu accoucher, il y a un mois, puis il y a un pending. Oui, écoutez, quand c'était vers 14h. Papa Samba de Paris, Azar, monsieur Yagoub Janifa, et puis en même temps à terre, à jouer à papa, Samba de Paris. Abengaï, Abengaï Blashkina, Blash. Bolaïke. Live comme il pète les bolaïke, bo partager. Batunyo se s'abonner à la compte n'a te bo s'abonner, dans un semaine retour de compte à Sika. Voilà. Petit to landanon. Ah, pour cela, les 25, ils ont arrêté, ils ont quand même la joue, ils ont beaucoup ça va tout. Tout, à vérifier sous bien, à rappeler la sous, à partir de 14h, tu n'as qu'un kakawana. Mbala moko, téléphone comme ça tiré. Parce que, pourquoi il y a moi ça bengi, Blanche Kina benga, papa Samba de Paris, aux hommes il ça oui. Pourquoi il y a moi bengi? Pourquoi bengi? Parce qu'on ne se parle pas. Pour faire la clé dans Maloba MS, la clé dans Maloba Nangai. Ok. Pourquoi Abengi Ngate est chef du groupe? Pourquoi Abengi Ngate? Parce que Batou Nyostona, Aebanga, Liboso, la Bango. Aïe, pourquoi bien il y a sur la tête, c'est tout à fait normal. Nathan Aliwa, oh, ya Koufi, information bien, à Robin, on peut se bosonga. Mais pourquoi bien parce que tu es sur la tête. Donc, en tout cas, la média, on a autant de mon téléphone comme ça tiré. Vous appelez hôtel, vous appelez hôtel, vous appelez hôtel. Na banda ko le na musala ko la mwana muke. Ah bon? Si. Ah, nzambe. Na zana balé osala au moins ben na lelimu na complètement ben na lelimu muke. Mais ce collègue n'a tenu ni nabino ça va. Mais effet on a ti bakana ngaka. Ah bon? Parce que on la plan solo. Pour nous ça sous na moni mutu mona tepela boya. Na ça semblant et ma miso mais ma miso qui parce que na zana ba na kama miso nga sensible.
mais si nous sommes en aboui ngai a des fois ça mais ngai a dit que nous va éviter OK na aucun bima monto na éviter so na moninga kufeli je n'arrive pas à baner goulé là on ça va sembler petit chef là ngaba na yoka kiamu atuninga c'est quoi moi j'ai perdu un donc un homme très cher pour ngai et c'est son président parce que na musa ba ba que non artiste parce que ngaso na travail ba bina c'est ça kabatu et puis les faut vérité c'est mon frère c'est mon grand frère c'est mon président et puis c'est l'icône bon il y a ça école musos chef langaza école bandi boy c'est ça école musos mais c'est que non c'est l'icône de notre pays alors nakoko kanga motema manako kakati fona bimisaka donc dans les là giti et na ki musala après téléphone comme un satire kin parce que zaki ce qui téléphone a ezate yimo kono ba bien soko zunate wana kina mbala moko pour hier les réseaux sociaux il y a un mouvement matin bilom sur no mona na ezaki vraiment été donc moi ben am sur Facebook est dirigé par Samba de Paris soit ba faux compte sur moi c'est moi quoi faux compte mais la comme Jani pour moi je parle la vérité au moins c'est non ça va continuer comme Jani fait mais c'est Jani fait ah bon voilà mais au besoin de qui peut-être compte bien ezaki pas Samba de Paris compte bien fait parce que Jani arrive vraiment trop réseaux sociaux aujourd'hui avec même sur muto na WhatsApp na honte donc au moins ça appel normal OK parce que so da benga bi bo benga kinal bo so kali mo benga le bo benga place yo story ba ko na Suisse c'est moi qui signé le contrat dernièrement na suko to kenaka ni mon Suisse ka ngai parce que on a pris na ko mo na ye na kala numéro na téléphone na neto so na ba to na contrat pour que suite to sala moi on me ni mso binga so na pour nga mettre cérémonie na ba fête na yebto kenaka après to keno sala donc et le gars yango na bozoka live bozoka bien la famille bozoka bien qui n'a pas zolo est-ce que bo yoka est-ce que bo comprendre est-ce que bozo tapoter bozo partager bo tapoter bo partager to ngamo qui n'a la zolo ba vérité ayena art de mariage ayena ba photo alobi yende azana maloba ebele ya koloba ba makambo yebele ya koloba mais akoloba ngo sikote akoloba ngo après bande kolanga nyaso bo like bo s'abonner retour et à Circe voilà tozongi susu to la nanu kinal makambo ezali eza passe mama ba Jani azolela nandimita ya même l'aéroport batika ya vanda ba memeta na aéroport te donc il y a ça trop réseaux sociaux et puis azalika ba appel normal vous voyez mais en autre il a mingi réseaux sociaux donc il n'a vraiment perdu appel plus de rondima na eba que na franco pembeni Jani Fay mais nega monga ki na ko mon c'est trop au téléphone air news zolila donc jusqu'à là bon on a jusqu'à là tout ni mananga à terre parce que dans ça vraiment abati coller et avant pause d'abord coller ça sauter et bakamusuna na ndako appétit zate donc na zaki vraiment très abati parce que na yebi cher mutuni na kufeli en fait OK obi mutuni na kufeli Jani Fay azaki na mwasi abala na Congo officiellement vrai ou faux si Sylvie Moluiso wana mwasi na yeba bala mwasi o babala officiel ye wana ba divorcé parce que tika na Congo tant on a kené Congo na je crois en 2018 akena ko mona donc ni ça akena mwasi officiel bala mais abota ki pe abasi mususu tema tel que Mao ville mama bana na biso abota ki debana moko kufa qui sona me repose en paix mona moko atira en star mais Sylvie Moluiso azaki mwasi o babala ki na mairie o lelo yo bato baye bakate que c'est fait mairie pour lelo na ministre toujours bakeno bazala bango basi ba bosi na bango na vraiment na dénigrer bango te mais ndinga histoire c'est Sylvie Moluiso o yemo ko banolo ba pele émission que lelo so na chez mutu to mwasi na ngai on a yebi to on a c'est to mi pourquoi là Sylvie Moluiso est-ce que ya mwana qui va poser problème peut-être de qu'on a biso la brine abo ko ça vient na biso peut-être mukanda puisqu'il savait que sur la PC ya kolandela moi sinon atika na Congo non ça n'a rien à voir parce que eza likelemba OK na likelemba ni na betaka na ko ba pesa exemple likelemba soki bo remarquer que non na chaka mbongo na et que bo remarquer na sandoki kasi bo zela no ngapena lia ko bolongolanga pour checker déjà mbongo donc bo zela na lia apo bolongolanga
Ce que vous remarquez, c'est un exemple. Mais ils ont le quoi pays bango, quand bango, ils vice versa. Et ça, tout le monde, j'ai tapé ce qui est mon cas. Bozolanda, bo tapoter bébé, ba bébé nanga, ba famille nanga, bo tapoter. Est-ce que bozolanda, bolanda kinal mamba bas, c'est très important. Pour ma chère mingi to rozango panabi après enterrement, nde aoya koluba. Aba to loba to finga raté. Namona deux demandes, na mai petit. La monité demande mandeko nanga non match bino ba bo senga demande après voilà j'avais mon tapis mon c'est mon canal mais ce que linga qui a ça système moité pour non nga ko kene bino ba pour le babo moté ce que linga ça système moité pour la nganda comment il y a linga zo makamo ango zo ndé vraiment c'est parce que Janifa yim ta linga ki vraiment apesi masolo et puis à l'ouki mutumo ou la salle masolo par rapport il y a même dans ba mama ça m'a comme nous sur le nga bando ba parce que tout ça na kati ya média tant nous suis mais on comme ingratité et pas ya moninga donc on a ba défaut na et après qu'on soit na yo mais si on ba défaut na et avant mais mon avant nous on quoi avant bien bo yebité basi musu baza bongo mona lingi mobali azane na mwasi azani na mwasi mora côté mwasi na epenza mais ya lingi ka mobali wana akosala tout akobundisa libala muninga akobundisa akokita ko mata bonganga kokota mangengenge mais azolinga nzamba pese mobali abato azoko rache tango ba kopese ka mobali wana to ba ko banenda kumo bande kolanga basi na bisemno jouer banda wana. Pourquoi jouer banda wana? Bola na mambo kinala loba. Pourquoi jouer banda wana? Parce que ayebi y a Patrick qui toto ba vivre na Patrick au moins ba ko sa mwasi na ye ake matadi. Aba ko sa mwasi ne ake boma. Aba ko sa mwasi ne ake matanga. Siko lo ko yeba ko vivre na ya Patrick jouer bandi makasi. Ya Patrick akolo batake matanga, ya Patrick akolo batake voyage morobo. Po makanisi mbamo ezo tomber tango ya Patrick abanda koko saye na pourquoi na lo babo on a Jean à la brine de kina la lobi ayeba ki makambu ya Jani nyonso nous en avons ça boyo rakoto de kina la lobi boyoka tasali masolo par rapport il y a même dans ça makambu nyonso parce que tout ça na kati ya média tango nous suis mais on comme ingratité et pas ya moninga donc on a défaut na et après qu'on soit na yo mais si on a défaut na et avant nous on quoi avant ça ça va avant nous on a yo mais comment yo on garder na nous garder mukolo on nous on a défaut ya mutu donc tout le bagage est clair après combien voilà. Non, ça fait. Après, comment on dit que l'on a Zara là, bon, ça moi, c'est naïo, on va ça maman va Mariam, ok, ma tag, comme c'est roi la revanche, mon. Nous avons yo moro ebaki, heureusement c'est la vengeance, c'était parce que on dit ma qui déjà que Azarana moi si. Madame la brine a sali à Jani. Tu as vu que les balles nyos, ils ont un problème. On t'a constaté, ma balle les a. Le problème est que l'équipe béton à kilo. Nous avons sabinoté. Donc, yango wana ndeko na biso nga na tuni soki yango banda ko boya ko pesa ndeko na biso Jani olobi yango te. Ça n'a rien à voir normalement. Nini banda osala ke pesa ndeko na biso. Mais ayebi ils y étaient. Ayebi ils ont monté au président tika tant zaka vivant parce que les émissions ils allaient. Même si on va que non ba pour les inventer non. Il y a des émissions où ils allaient. Il y a à l'école émission pas coffrer la Bible il y a partout donc à l'école émission donc à yebi pourquoi oyi a baneko l'Europe ça et le coronaté donc c'est normal parce que sur le télé bien il y a lié n'a pas d'agali que le lié il y a lié et zandeni même tantine na lié tantine lycée n'a pas tomber na lié on va être makamo so ba donc et ça a yebi que non et ça y était. Donc, si on a un microphone, on a fait un thème, parce que les Anglais, donc, à cause de là, ma camouflage, on a dit, pour y aller, il y a déjà que non, il y a failli à ça bouer, à ça la boire, ça boire. C'est pas des cas, il y a beaucoup de temps après, à Yébaki. Il y a ça, n'est pas dernier, hein. Pour se tourner par rapport au pays à Ban, au moins, bah, H. D'accord. Donc, il y a Yébaki,
Est-ce que il y a une zone entre bino to bandino ko kenela makambo ya poda ya moto yoka choisi matata apesi $10,000 exactement 10 000 euros ngai on a yokaki apesi 10 000 10 000 euros to balandi na média voilà to balandi na média et pareil epesama ki na média à ma grande surprise na groupe to yokaka kino bongo et soit des fondations fondation ya nani fondation ya yemoko fondation wana o bakela ko mona choisi matata apesa mbongo parce que biso to kenda ko sala demande n'était pas choisi matata ça veut dire fondation ne mtiko mona choisi matata ke balela na kombo ya ni bapesa au secours bon ne bapesa ni bango 10 000 ne bango fondation ba 4% sur le pourcentage yango nga eza toujours tatelo biso no sujo 10% et bango ba 20%. Bon, et comment il combien tu es bipécate? Mais non, exactement, nous se communiquer na bango, bosolaka. Na caisse 10 000 euros, on est égal combien? Tu es bidenté. Non, tu sais quoi, bon, éviter ce que tu es bidenté, sur le combien? Ou en fait, la vérité. Tu es sur le combien et tu es combien tu es bidenté. Mais pour ça, ça va rapporter après quelque chose. On a un groupe, nous avons bien ensemble, on a les capables de communiquer bien tout. Oui. Tout ça dans le groupe WhatsApp, tout ça là encore pour Janify, groupe pour les alliés auto se communiquer. Voilà. Mais tant que tu es le Kouana, mais nous avons fait bon les candidates, tout ça bon. Le coup la bien pour ça qui est mission il y a 10 000 pour le souci matata. Bon ici mission que nos fondations et le mot là qui parce que bon basaki ba commissionnaire. Na bo yangoti na kanimo de invité. OK. Bozo on appelle l'émission wana. Bon ça la lève ba que l'ambition soit qui autant. Parce que fondation et le mot là qui pourcentage na pourquoi on équivoque là. Bien sûr puisque la tenue ça va lui faire 10 000. Sur le méthode est-ce que je choisis ma tête à la réputation mais c'est na ngwana est-ce qu'on a réputation les bébés. Je pense pas. Voilà. Donc le coup la bien ça 10 000 dans média. Na mutu boye biso de moni 10 minutes ils ont coupé et puis couper un montant de ebiti etikali kasi bozo masula émission bo bisa so du matin mbongo ya mowe bazo nga émission baloba po ba mo ba préciser ki ke 10 000 euros nga mo kulela mo choisi matata nga pesi 10 000 euros et pesa nga mo na kanda la famille bolimbisa to boye te na matanga mutu nyonso cha ndam tonga ba yoka Janify azo souffrir association a choisi ma tante ba oyoka te e bana ko yoka na 10 000 wana na potwa soka baka luka mukanda ngazwa mbango pourquoi association na yedaki mutu te tanga zali na bomo le problème c'est ça na comprendre te ka so mutu akufi ba yero ba dobima c'est ça le problème fondation hein o ba yeko zoko pango to so ki autant quand siko bobandika siko mutakufi kaka siko makambo comme déjà ko so batonyo so ba presse Chaban ba commencer ba Fabrice Mbala ba batonyo so ba comme loba bon et comment ko tamo yeme to kale ba mo yibite mais pour mes amis so ka keno to le étercissement donc ceux qui ba zongi ba ça le ko peut-être ko ça ba tubi parce que monde entier o ba biso no contribuer pour nani en montant ba zo yoka ba ko kuna mama dinzi asali boy ba ko kuna shuli mata asali boy maman na tina wacha tungo ba mo be kinal ba binu bo senga ba mo bele tala shuli mata pesi 10 000 bo sala ngoni nzoka jana za mutu munene to ba programme bele photo sala ba sala ba lela ye fu ba instrument mukolo yo zapena dernier demain ne ko ba kuni pele ba panzi biso fu musique beta OK donc to ma kamé be photo ba sala mo ya lix ya bien pour ba to ko landa ya poids mukolo on dernier jour mais ba ko mo tuna so ba mo beta calcul ke ba ko kuna 10 000 ba ko kuna 3 000 ba 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 kaki papa ya monta ba ko binam donc on a yoka ki yango donc pour le moment 10 000 libanité sur les 10 000 est-ce que bino ba comédien ba contribuer si bozana kaina bino bwana liste to na kana surtout wakati bila monta mo ko na ko ba ngate mutu obligatoire mais na monta mo makashi mutu obligatoire obligatoire monta mo makashi ouais OK toi tu comment on a le mardi il fallait que la police quand ils arrivent dans la police a zone sa corps na famille déjà ba zongi si corps ya solo déjà ba zongi si corps ba kende kuna ezaki tout un débat de na groupe de WhatsApp to bandoko c'est là vraiment information na so ki corps ba zongi na maboko na biso ou soit ça na ba zongi la ba quête na la police bon to ka ki no président de Vos a été ko voir que en tout cas ba kutani ba bi que c'est bon mais ba ensuite lobby
C'est bon, bah, je suis le binet. Mais parce que, yon, bah, c'est dit donc, bah, c'est bon, mais bah, ensuite, il y a bien lobby. Donc, bah, nous sommes, moi, pourquoi, parce que moi, le quoi, on dirait, moi, le quoi, il y a bien été, je suis, bah, Prince Chabani, bah, Fabrice Mbala, bah, Tebele, bah, Kadogo, bah, tout le monde, bah, Papa Samba, bah, Julia, donc, bah, tout le monde, oh, Kanakata groupe. Parce que, bah, c'est la matin, parce que, bonjour, quelle information, ils ont un peu moins. Information, ils ont un peu, bah, voilà. Aussi longtemps, ça, les groupes, pour pour que biso sous na ninte na démarche donc ce qui va désigner quelques personnes de ça veut dire groupe pour nous permettre biso na surtout ba taper musique deux informations directes et réelles c'est ça comme c'est pas possible de transmettre pas battre parce que pas de la personne c'est ngapela ba fa nanga pas ça mais ça aussi programme mais bien été na transmettre on y MS donc c'est ça le problème mais tout le monde un peu donc est-ce que autopsie bah ça lui ou bien va s'arrêter toki basali basali autopsie mais toyebi non résultat réalisé mais au moins non telle émission président nga salité non telle monté pour na comme na côté mais na yoki ba yebi singa que non que ça tout là aleki alobi que non il paraît Jennifer ba yebi déjà banda kala que non Nicolas Tremimité a traîné 2 ans sur la terre. Wana Gianni Maïbisa qui est bon. Maïbisa qui est déjà bon. Wana si à tout le monde. Ouais, on est ok. Est-ce que ça vrai? Mais c'est ça le problème. On va couper ça corrélater ma information, corréler ma information. Voilà. Donc, par exemple, donc soit tant bien sûr à respecter tel il paraît. Donc ça donc on dirait le quoi il y a 2 ans. On a yoki ba baso ba keno, nous t'avons bien présent c'est trop on yoki. Mais ça petit, tu bien ça mokili. Toujours vraiment information vraie. Donc information vraie, nous montons pas peut nos rapports suite et fin. Nous on fait par papier. Mais plutôt mon information par papier, donc on bouche des bouches à l'oreille caca. Montre bien moi. Mais est-ce que tu peux ça montre le papier résultat fin mais quand même il faut tout le monde quand même ordonnance sur le comment mais surtout nous aquí na ba document ya et surtout na ba document ko ezaki avant ko bela bela naï. OK. Ko bela bela naï na zaki na mo. Et ce qui na zaki na moté je suis mieux placé à l'hôpital nous au ya kota kotana na ke nous senga ba document ce ba c'est ce que ce banda kala azaki na mbangona que nous on a 2 ans parce qu'il fallait ça paraît écrit quand même est-ce que surtout là il peut passer à la télé pour na loba petit au moins makamuto loba tout à l'heure des petit ça na bien déplacé na France biso tout va dans la France bo tapoter live biso nyos tout va dans la France. Moutou so ba pese 2 ans de vivre oza na mukanda te bandeko nanga na mona malade wana esilo na nzoto to ba pese mukanda oza mona esengo parce que ba pese mukanda parce que ba traitement eza cher o que ne bo pito ndenge nini sa mukanda faut ba pese mukanda ba edaka yo na ba association partout. Aba kasu baibi aba malade bele kuto la Congo za rezanga na ngotina aba pese la ngo mukanda suko Gianni fa de ba confirmer que atike kana 2 ans de vivre la famille bino vraiment bondimi ke ba pese Gianni mukanda te pe garçon oyo kinal partout na 93 ans ba Saint-Denis wapi ba Aubervilliers soko zo tap o mona ba kana Gianni o mona ba kana Gianni N'habite ba vient na ngai Lydia a sengi demande ba vient na biso ba beti mabe ba yuki biso soni moko yango moni ba tamboka mso ba komo sala de mission ya Janifa ya Lukuta. Bonjour ma Lydia. Bonjour maman. Bonjour. Oui. Bonjour ou bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ouais. Nazolanda bino maman. D'accord. Oza likamba olobate. Si la zali kamba loba nazo zela kafiyo si lisati. Ye loba mama loba na oponga na après na oche miso to dida ko loba so yo mono loba batu ba matesi ba loba so yo mono lobi. Ah d'accord, OK. Bonsoir na batu tu bazo landa ngai vraiment. Ba tapoter s'il vous plaît maman Lydia. Tapoter po ba bloquer ba live ba tu tandis que to loba makambo eza vrai. Voilà. Vraiment biso to zala ki wana vraiment samedi nga nazalaki na Paris nga na Lyon. Tu wana samedi to aki pena tonton Kinal. To aki na salle. Du coup, moi je pense que makambo oyo vraiment eleki depuis lobby vraiment to zanango d'accord, surtout personnellement nga
je suis pas d'accord avec notre frère Siatoul. Vraiment, ce qui est, on a comprendre que il est depuis ya Jania Zako Bela. Il est basalela qui est diagnostic na ye que ya Jania qui malade et tout et tout. Il y a kutana qui na médecin au médecin penda a expliqué qui est que ya Jania tirala qui na 2 ans que ce qui a comment dirais ce qui a respecté en gros kufa. C'est ça que les questions que moi je me pose. Ce qui est vraiment Azala Kinango, ce qui est Azala Kinango. Pourquoi pas à mon acquis ou soit Kinal Mutaza petit naïe de tous les jours, de tout le temps, qui a expliqué que Talanga na kutana kina médecin à Djani, monsieur médecin à Djani à lobi boye. Yo c'est lelo moninga kufa, soit disons entre les guillemets, ce qui vraiment est vrai qui a kutana kina médecin wana. Yo c'est dit que lelo muta kufa, après yo zoya na média, oya ko expliquer batu. Moi je trouve que ba comédien bolingani te. Ba comédien bolingani qui a Djani te. Batu musu bazoko fana na Djani balaki na hypocrisie. Et là son na mawa. Na mona ki bango na salle on dirait bazaki bat. Na mona ki mawa. On dirait bazaki mutu. Yaya a dû réfléchir. Oh ya voilà na réseaux sociaux pendant ba maramba bongo tandis que batu bazana passe batu bazana mawa. Hein? Ouais, vraiment qu'on le makamba bongo ke akufi azala ki pe ko mela ba whisky e belenga na mona Djani plata zo 6 bouteille à whisky. Est-ce que la makambo na penza? Est-ce que balobara bongo? Même si secret médical, obsoto yebi secret médical, balobango kili ki na réseaux sociaux te. Balobango jamais na réseaux sociaux. Au venti na open et tout ce qui y a zo mona ngo za ki théâtre on qui comédien ou le kaka tandis que webi que mutata mobimba oyo lelo libota na ye bazolela mama na ya zolela baleki ne bana bazolela yo le kana réseaux sociaux pour que expliquer biso maka tandis que toyebi na nous liwa ya Djani ndenga kufite vraiment traverser na ba moment moko difficile. Moi je connais na ki ya Djani depuis l'année hein na so kana sima na ya Djani depuis l'année nga cousine nga zana afanda na lani wana kana zako ya lani chaque fois nakutana na Djani na peut kota poste moko zana lani wana kota gare. OK na zako kutana kana ya Djani wana na bana na kutika bana na ina l'école tokosikana ya Djani tokosolation na banduka retourner situation ya mukanda na ye na exotique moko ezalaka na sima la gare wana na yakutaka ya na kukuta mingi ya Djani wana so na tunika ya Djani situation ya mukanda na elekaka na usika bon likamba mutu moko ta profondeur exact mais tandis que ya Djani za ko souffrir bino le maman Lydia kata non botapoter maman Lydia kata non stop cité botapoter lève pas la réseau tia bazo signaler botapoter maman Lydia botapoter si vous êtes intéressé boka maman cessé na maman pechazana elo nasenga bino pe mbongo te flairité nasenga ka tapotage to tapoter live sinon te ba live bazo signaler donc to tapoter vraiment et ça la bien ma case. Allô? Aïe, là j'ai bloqué. Allô? Allô maman, na okanga mon micro pour yo loba. Ah d'accord. OK. Tandis que ya Djani azalaki wana azo souffrir na pasi yo lelo zo ko bimela so na réseaux sociaux que Djani azalaki atikala kaka na 2 ans. Eza malamu te zate et sali biso pasi penza que mukolo lokwa mystère Siatoul akoki oloba makamba bongo. Ça se fait pas. Et puis bon memelaki la brine ndoki la brine na ambassade pona ni. Boki ko memaye na amba et puis on a comporté l'ambassade na biso même ya ambassadeur. Est-ce que la carte ambassade pour ba kota bongo le lengi ya kota ki? L'ambassade ba kota bongo te même awa pe kutu na préfecture kutu ya biso pe awa ba kota jamais bongo on déguisé on dirait que le roboma bat que no bomba bat. Ba kota bongo te. Bon memi ye kuna na ambassade et tant que qui tandis que boyebi ke yende aza victime ndeko na bino. Yende muta memi ndeko na bino tina liwa so disone bolo ba ke bino ki ba comédien bokoma lokwa ba ndeko. Bon memi eti kuna na ambassade bokene ko présenter des femmes légitimes ya Djani mais quand même to benda makani ici ba mola yona so to amola mais mayele ne sa mukuso ndie mula ina ete mais ba président de Vos
oandika mpona olukaka mbongo mpona otyaka na poche. En tout cas, ma kila Jani, vraiment, kila Jani, il faut ganga, il faut ganga, et ganga dans tout à moi, ça, moutou nyoso. Moi, je trouve que, bah, on a nyoso tout, bah, clique à la brine. Bah, clique à la brine, bah, on a nyoso tout, oh, bah, ça, na sima la brine, bah, clique à la brine, puis là, bah, on a nyoso de, bah, on a, bah, memi a Jani na liwa, bah, ma bé. Bah, mola yuana. Bah, on nyoso, bah, ma bé. Bah, zaki proche à Jani faïté. Projeté. Kinal mutazaki petit na de tous les jours de tous les temps. Bozui bo isolé. Bokaze neti bokena ambassade kuna nde na ambassade nga pesa bangonde mbongo. Ezalaka te congolais to lingani to soro ki ba lingana soki ki comédien ba lingana na moni même pas ba tia pour 10 000 $, 10 000 € nyonso ba pesi pas choisi matata ba kati déjà mon ekomi ya ndam. Kata ngo kata bokomi soko lokwa biloko akolia. Donc, le lorsque il y a des gens qui font que tu as évité. Bokena misala o bokenda ba misala tena mbonga mowe bosi ba pesi bino mbongo bodo bozi bokato bozi boso vela ba zenga mambu pona ka ba poshi na bino papa kinal soko zo kanga yawa yo telema na makambo ko se laisser souffrir parce que batutu ba yebi ke yazaki grand na yo de tous les jours de tous les temps. On s'est laissé faire te na kati ya makambo ya Jani même si azate olinga ki azaki na bo moi kende na eti na Lilita même si akokende Kishasa ya kende kotika yano ata na Lilita zalane mona place ba kokunda ye on s'est laissé faire te batu musuba ya basakana na molimo ya na yo obozala ki na bien na ba bon moment na ba pasi bazo ye la bwina zo benga na kaye mikolo surtout mais yo lembi ata mukolo moko te batu musuba ya ko bénéficier alingali kuta chonga kuna te alingali kotika makambo te. Justice faut ça la nandela et ça nandela ya Jani faut te ba vérité parce que tout le monde déjà te éviter diagnostic et bimi est-ce que ezali yango parce que alobi ke ba kuche na makila na mutu est-ce que c'est vrai ou pas kasi maman attention makile matique akokufa bongo mais les problèmes soucis nyonso et uti kande tozo yo kande bazoloba et pas ya moi si parce que azaki à l'aise te maman langa toza la poto ne maman toza la poto toyebi ba couple mususu ba 20 ans mobile azaka na mukanda te mais mobile a vivre kitoko moi si kitoko ba ça peut ba projet na Kishasa ya kitoko ngana yebi ba modele parce que moi ça doit mobile à l'aise mobile a facilité moi ça joie yobi ka joie du ndeto ba doki si maman si nde mobile a kobonga ezaka bongo te maman si ezaka bongo toujours ezaka bongo. Et ça va ba couple belenga pe na yebi mama yo zwana lokap sumba to na situation ndenge moko yo zwana apo ami balenga pe na kwa ko diembela ça se fait comme ça et ça va bongo voilà et ça va bongo nous on est en train de déplorer ya Jani bana mi balé mo bati le lazo le mbaka ko zwa kaka mukanda na bana mi balé na ancienneté na ma croix côté ancienneté ah ouais utako za bato to basala plus de 5 ans dans territoire français bazo obligé faut appeler ça ba mi kanda bana mi ça tu mi balé te mi ça tu peux mi balé parce que les besoins na ma solo voilà ok na bien qui te les besoins na ma solo donc mi balé wana balinga ki asto ki ple ki neige na makamba école asangisi ba document école ba médecin quand ndé moi que notika ba na école ba médecin ba approuver l'école ba approuver akina ba cantine ba approuver asangisi ba biloko na tout mais bref on a tout na ancienneté na kasi ya Jani alingaza na mukanda la bwi na mutema mabe to yebi papa mama to yebi to na poto to yebi makamtu ndenge le kaka oki osangisi na oya kaf to yebi mama mais ye ayeba kaka achende singa na kingo na vina singa na kingo comme azana batune pe bazo intoxiqué aza pe na batune ba bango tu ba molai wana ba siatula ba président de vote ba okotela ela batu ba okotela ba otene une erreur ba on ba otene une erreur ba otene mon erreur makasi ba ko conduire une erreur à bongo te ezala na kimia yemo sa lobaki ayebaki ke bato aoliala bango baomenanga bango baza mabe makambo nyonso ezosalama Jani yemo sa lobaki yango so totebe miso misusu olandi maloba yango ezosalama
ozomona matanga mutu koto basala ba video ya bo koto bazongisa bo bango mo ba komeje bo kepe l'ambassade bato o ba la rapproche ya Gianni Faye basate ata moko isolé bango ndeti siatu la kino okoma kuna ndenini mola ya kino okoma kuna divorce kutu tango Gianni Faye osala succès batikala ta kokanga maboete ba divorce wana ba mola yi kuna la groupe Salongo bola sabiso ta photo ya Kishasa mola yi divorce totala o bazwana e bazwa bakangana e ma oboyoka kuna ndeko komina kizengi à côté de la brune aya sandane ka mission bongo maman ya sandane ka mission bongo à côté de elle mais maman pas za ka ndenge ka ye moko vient na ba version mususu ka moko ya kokotela ye lisusu azanga production zo kane mbongo bota la chaîne ya YouTube ne kotele mbongo yo mona za lokwa ya TikTok to sala gratos aya kuna zo mbongo na eti azali na ba version malamu ko ya kokosa ba tuta bato ba ye kuna na Afrique tout na poto ana Afrique tout na poto te makamba poto ni etambolaka akosa ba tuta bakasi makamba ya jani bakosa ba tuta makamba ya jani na muto à l'abri qui plaît qui ne ya na muto à l'abri base nango cause nango eza ye ata ye moko place avandi mama bakoko oko masese bakoko kokosa yo moko mais conscience no kokosa ngote mama sese okokosa ngote to kosa ka mais conscience no mosoko vandi nenga do vanda ka wana azako miteya maka elo mtezo ba lelo oni le chinda kinga donc nzambe kaka yambaka molimo nde na kimia justice ya nzambe kaka esala molimo na ye mpe maka na kimia eza kaka pasi ali baisse ta volume un peu nala tie musique mais Karine mpe azo kotela la brine Pandora ye kotela ye kaka ye na ye baka nde moko ye kutu tina poto na ye ba tina poto na ete ye Karine wana ye ba tina poto makambo ya omoni makambo ba analyse oyo eza pasi mutu aozala na opinion na ye okomona meme Karine na nene ya omona nene aza na opinion ne Karine mpe aza na makambo na ye makambo eza mutu pasi eza mutu nani nene ya siko nene azosala analyse ne très bien un peu hier azaka na réflexion quand même à malamu koleka camarade na ye azaka na parti pris te azaka quand même na réflexion ya bien elanga na vi mayele basi na biso bakongolais mawa trop baza mitema mabe koleka sata non eza kaka meme papa na ngai soki mama na ngai loboza papa eza nango kaka comportement ya mutu yaya mibala mabe mpe bazali ngai ayebi petit sere na nga moko mobali aya na poto balingana na mobali bakomi ndako moleka azwi zemi mobali abengani fi ana souffrir obikele mobali abengani ekabu place akovanda na foyer mbama aumeli te azwi ngunda mobali akoma oyebise bazongana boya mobali anasala ye boye leki na nga wana asala ye boye naopesa kaka baconseil ta mibali bia bazali mibali mpa mabe ezali eza te ko mibali basi ya poto ope basi na biso bakongole papa meme mibali na biso bakongole ya bien baza ya mabe mpe bazali voilà basi ya bien bazali mibali ya bien mpe bazali donc oyeba kaka okutana kaka oyo ya malamu kaka tovanda ebele mpe baza bavala ya mabala soki oyoki okongana mobali nanga bande tosali 30 ans 22 ans 25 ans bazali biso lelo tosala mabala baoyo bayebinga na okende combien naoke 25 awa nakokisi 25 ans le 5 janvier tokosa 25 ans na biso mais ya mabe ezali na malamu tout à fait mais bozoyi bakose comprendre que maman awa oyo asali mabe alimbisa oyo asali boye elimbisa comme ça niveau ya kobomisa ye ndeko na ngai ekomi likambo wana ekoma lushe mpo ya jani na poto akokai kotula te sami mokili alobi abetele ekopi na baprovince kuna
basi baza bandako baza mikando yoka ochezemi ozwi mukanda Janifa ilola okende loba okende lola okende akendaka te likambo ekomaki kaka flou ezalaki kaka flou makambo ya Jani makambo ebele eleki wana. Ah, c'est ça. Même dans Saint-Étienne mpe bazwelaki epe cop na Saint-Étienne. Na Saint-Étienne mpe bazwelaki cop mais o nakoya ti atikala mpe koya pete. Atikala mpe koya pete. Ezalaki na mwa singa moko kaka ndenge olobi ayaki na mwa eloko moko ezalaki kaka kobenda ye kaka mpa mwana mwasi wana ti yango mpe eye komeme na liwa. Ekane eloko moko ezalaki kobenda ye ata soki avandi quelque part mais makatini ezalaka toujours kaka kuna oui toboyi mpo na bana baza bana na ye mais il y avait aussi un quelque part aussi ezalaki na eloko moko ezalaki caché wana. Lomutake kaka boye azozonga sikoyo Kinshasa yango lokola koli o mama na ye ayebaki ke peut-être mwana nga un jour akoya kokunda nga mais sikoyo mama akomokunda mwana. Après bino sikoyo bozwela biso badiagnostique azalaki komela whisky azalaki kosala baseleri boye boye mama nini alingo yoka mwana aza kosala makambo boye bayandi mosi lisusu kende kosala su bavideo banda en tout cas bacomédien non pardon. Ça passe, hein? Ça vraiment passe. Vraiment, ça passe, papa, kobomisa mutu. Ah, mama papa kei, mwana kei, mama tikali mama batakoumela te. Mama wana njo tuneza makasi obi komona mama ba Janifa ça va souci ka aoza kota nde trop souci voilà kasi yango na lobi ke mais mama batu santé des aki lango ça va moi mukio Jani lem so bako zo bane ko sunga ye mais ndenge Jani azate boye et comme il vont pas et comme il passe ko makasi encore ko kende lisusu Posanga musika ezala kaka ndeti mais là boko ba sur place bomoni eloko ngo nde bomona susi mama batu vraiment nzamba batele baleki musu batikeli bandora Janifa musu batikeli wala baza pe na posa ya mama wana baza na besoin ya mama na bango za pasi Dieu merci Janifa ya boti atiki pe bana c'est ça la vie c'est tout amona ataba koko ngo bana ngo bakoli kola mona ataba ngo voilà Tomo qui est une na suka live tout ça week-end te bana lobby class mission de facilité tant mususu to continuer émission la biso lobby dans la petite voilà la famille merci vraiment à tout le monde merci à maman Lydia merci à maman Petit batu mususu basenga demande mais nazali koloba moyena masipatu était désolé tout ça la live sur Taiza boromata mutu tout à s'abonner na compte na ngate bo s'abonner retour et raison ngalango on est ensemble maman Lydia na sepeli sur live za mataka tout ça là ba analyse merci ouais zamba batela biso batela compte na yo ngape TikTok na ngape kana za ya moko dira yo ebika le leza ngo weekend te donc na s'abonner na au deuxième TikTok premier TikTok na ngape na bakanga pe de 25 000 abonnés na la muka bakangi na bango au deuxième yango batu ba message na ngo voilà, nous m'appelle ma live au Rosala, na Rosala. Merci, bisous la famille. Lobby bana classe, tout ça la car même sur vendredi na pourquoi ou week-end et à samedi. Merci beaucoup. Bye. Okay, bye. C'est bye. Oyo baza la posa ya Olanda live oyo na rotiango na chaîne nanga ya YouTube ya Mama CC. So bokie kuna bo Olanda émission mobima. Si na suka ndio to live. Merci.